Bonjour Bandeko, Balandia, analysons avec Gilma, c'est un plaisir mounene kozala. Encore une fois, le bosso nabino, et puis naza reconnaissant na présence nabino koyoka ba moi message naza kopé sabino, surtout concernant ba événement ya culture ya mboka na biso. Ngamtu nabino Gilma, c'est encore une fois bokozala jamais dessine na komemela bino be formation vrai. Parce que oyo naza na ngonde na kopesa. Soki naza ne loko kopesa bino te na koya na lukuta, mais oyo naza komemela bino eza ba vérité depuis nazo loba makambo ezo salema ndenge naza komema kaka. Charlie Solo départ na ye Ferrari pe akei bandeko makambo kolobeza ebele mais avant na kota kuna bandeko tobosa na date te. Il y a le 3 juillet 2026, na le 4 juillet 2026, concert à Zénith de Paris à Erichio Watanabe avec Musuni Mususu Oza Koyana Forest, il y a le roi de la forêt, les phénomènes, le cerveau moteur à 5e génération, où est son Oira Takate, Bamissi Bazana Poto, aller-retour, le Lotomoni, Barwa Wasabo, Jamaïque, où est son Yemoko Amati déjà na Panama, pour finaliser ma album ya Morote, Kalamingi te toko savourer Nzembu avant, yango Nzembu na muteko memabiso na Forest. Na Bruxelles bande ko ngai bozala toujours scotché Nzembu soki ye to ko analyser Nzembu to ko yemba ba cri to ko bina to ko sepela bomona ki déjà ba moi extrait ebimaki ya Jamaïque azako abimisa ki ba tout déjà ba adopter Nzembu na TikTok donc partir mukiona soki ba 20-30 secondes ezobinisa déjà batu. Donc ezobini sabatu bazako bina ba challenge déjà bandi cela ezalo ça déjà qui makambu déjà na morote kozala bien tozo kanzembe ko masoki balabala so nini wana mais en tout cas tozela nzembo ezako ya Charlie Solo asali live nini asali audio ezo sala makambu déjà belé za ko circuler na réseaux sociaux oyo batu déjà ya kofinga bazo finga ye ba jet set bango basakana kate ba finga ka bazo finga ye ba komi ko benga ye un grand ba misusu baza ko benga ye donc ba fingi nano un grand ba misusu baza ko loba ke aza kutu aza soliste moko ya pamba beta ka biete mutu na mutu aza ko pesa oyo aza nango pona Charlie Solo mengana aza ko memela bino makambu na dimension mosusu. Avant na kota kuna ndeko na ngai bandeko na ngai na kopesa bino mbote toujours la dame des dames yemoko ayebi Irene Mabwene sikaza na pesi mbote et puis la femme mystérieuse également Patricia Edouard Boza Belo Boza na pona ko soutenir lolo la na pesi mbote Rose Sam na niveau ya Brazan je passe mais moi na poto ya Tongo azape Aigle na pesi mbote ya trop Mariam Matondo na pesi pe mbote ya trop mais en tout cas Bourgeois Mobutu également na pesi mbote ya trop et Nehema pe na pesi mbote ya trop boze belé ba Edwige balonga sana Rose Mairo nani Marcel Chisambu na pesi pe mbote ya trop Chimene Mushia Eric Kalesu na boze belé en tout cas merci pe na correction de konangai Pembele Ndombasi nalobaki lobi Ferrari ayemba nini nzembo ezalaki nini ezalaki nalobaki ezalaki Saint Valentin mais de moko corriger ezalaki nini Kaile Inga donc déjà novice biongo officiel na pession mbote ya Tresika oza en tout cas merci na ba soutien na présence na bino boza ebele ba Chicago Mpika na pesi mbote ya tro Chicago Mpika boza ebele o boza ko soutenir chaîne bande ko tokota na muzindo o baza ko finga Charlie Solo na ba o baza ko finga nani Ferrari bobo sanateke Ferepe Akima Falipe Akima batu nyonso batu balongwaka na mouvement donc Charlie Solo azala élément ya kofingi sa famille na yete Ferrari pe azala élément kofingi sa so botali bien ezaba événement elekaka na musique ya Congo mais problème o eza différent la différence entre kolongwa ya Ferre na ba Charlie Solo eza ebele na génération ya lelo ba Ferre baza ko bimisa ba musicien bazako
maltraité ba musicien na bango par rapport na ndenge ba faire bazalaki na ba maison mère. Faire na maison mère azalaki na passeport. Azalaki kokende na poto ba musicien pe batikali na Congo. Azalaki kokende so azana ba makambu na ye. Tomona ki héritier azo kende azozonga kutu un jour avant concert ba fikine. Na maison mère bazala wera pesa ki bango opportunité. Wera pesa ki bango pena afungolela ki bango pena motema. Ozana orchestre mozana oza ko voyager. Ozana orchestre moza ko voyager. Mais epa ya ba mingi otozo lobela eza faire gola. Ba gola bolimbisanga parce que bino so muta lobeli kambo ya solo bolinga kate, bo sepelaka nango te, mais en tout cas na ndenge bozo mona grande sœur ya Charlie aza sœur kaka sœur ya Charlie Solo. Aza koloba Charlie Solo depuis akota mouvement a se retrouver aza kaka pauvre. Musicien moko pe ya BCBG ya kufaki ya wakala mingi te soki Blaise pe a son âme ba famille ne balobi même vélo ya pamba zalaki nango te. Sika Charlie oyo abeta epa ya fere au moins 20 ans carrière solo nyoso ya fere Charlie azawana. Na kati ya soki ba 20 ans pembeni ya fere a bénéficier nini? Kaka bino ba golande bolobaka fere aza riche, aza papa mapangu, aza soki ndenge nini? Mais botala vie ya Charlie Solo. Botala nanu à part Charlie Solo, botala kaka ba musicien. Bozo nanu ngana sala ki émission lobby. Bozo nanu De Gaulle, elongi ya De Gaulle. Est-ce que De Gaulle azako nini? Azako dégager bonne vie. Mutambo tali De Gaulle wana ya fere. Est-ce que azako dégager bonne vie? Ata sali ba émission ya kofia koloba akosala na poto nini na munoko pona ko sepelisa banani ba Gaulois ko sepelisa fere. Mais ye moko ayebike na poto tala ba échappé ba yaki na poto bazalaki pe na eloko te. Lelo baza ko se retrouver na poto. Ata soki musique esila mais azokende kayu. Mais si kam tuloko la Charlie Solo na ba âge ba 40 wana aleki déjà 40 ya pusani déjà. Nini nda ko sala na musique lelo po pendant 20 ans azako se retrouver te pa ya fere. 20 ans azako se retrouver te. Sika soki azongi na Congo. Et puis ko zwa visa na bango eza problème. Disons que visa na bango eza na kokoso. Et koki ko sila pe année prochaine. Est-ce que Charlie Solo wana azana espoir ya ko zwa visa mususu ya koya na poto ou bien onde zalaki espoir ne ya suka? Pendant que baza ko loba baza na concert na Londres. Mais ba préféré na bango ko tikala parce que ba yebi concert baza ko babetaka. Concert na yanen ya Adidas Arena pardon. Ba musicien ba se retrouver ki na $200 par concert, $200. Bota la mbongo oyo kotaki na Adidas Arena mais musicien aza ko zwa $200. Nde mbongo ba faire pesa ki ba musicien na ye $200 na prestation wana. Sika lelo na nini na Accor Arena soki azuika ka 200 tolo bata $300 azongi nango na Congo. Loyer na eza combien? Azana bana, azana mwasi na âge na ye wani fazala na makambo wana. Mais est-ce avec makambo wana est-ce que azako se retrouver? Soki lelo azui motif ya koloba azotika la paza ko se retrouver te azobelaka belaka na Congo. Donc kobelaka pe na Congo est-ce que faire azwaka swe na bango kuna? Mais ba seria ba fere bazalaki na mouvement ya maison mère mais bazo mata poto bazo yaka nord bazo yaka kosala makambo na bango na poto wana eza idéologie wera sona pesa bango baza ko se débrouiller bien wera pesa bango vie. Mais est-ce que bango baza ko pesa vie na ba musicien na bango? Est-ce que fere aza capable ya koloba na bino ba Gaulois ke aza ko apesi ba musicien na ye vie? Botala nani oya zalaka ya kisimbi wana oya nani soki Ilunga. Botala vie ya Ilunga. Tosito tomona ki awa ndenge asalaka ba aza chez aza kole botala vie ya Ilunga yango wana. Yebisanga nanu tango bino ba Gaulois boza ko tindela ke ba mwa mbongo pona ko vivre. Soki bo stopper ko tinda mbongo wana ako vivre ndenge nini?
yango tango na ebisaki na bino ke bakozwa visa me bakotikala na poto nga mutu na lobaki yango mutu aliboso parce que tango nazo sala analyse ya vie na bango sociale sécurité sociale na bango eza ya kokufa na jet set. Sécurité sociale ya jet set eza alambo eza ya kokufa. Yango tango bozomona baza koya na poto botala kananu botala kaka bango soki baza ko aspirer vie ya kitoko. Botala kananu bango tango bomonaka bato ya jet set na ndenge ya mabete bango yoso babimaka kaka bato moko boko boye baza na posa ya suivi baza na posa ya lisungi. Mais lelo soki Charlie a décidé kotikala na poto parce que déjà bike asi a supporté pendant 20 ans azui nini bino bato boza kofinga Charlie 20 ans oyo asali pembeni affaire azui nini 20 ans oyo asali pembeni affaire bande ko boyebisa nano nga ye azui nini pa affaire soki lelo a décidé kokima po aza ko se retrouver te akima na ye soki atikala na Congo angaki a perdre vie na ye mobimba asali pa affaire et puis atikali na Congo mieux vaut amifuta ye moko koya na poto ezala peke atikali na poto ezala lifuti na ye atikali na poto. C'est ça. Donc président ou entourage ya nani ba o bazala ka pemena ba président ba chef ya ba kolo ba orchestre botala ka pe exemple ba tuloko la fali ba tu fali ba yaka na poto bazongi héritier ba tulé ba yaki na poto bazongi botala vie très à vie ya ba spiritas botala bango tango boza mona baza ko telema ba spiritas botala pe ba tu ya jet set po bo tirer conclusion bogolo boko finga na bino boyebi bino boyeba makambo nyonso bino bakoyebisa bino eloko te bino boyebi nyonso mais en tout cas oyo nga na yebi boko contredire ngai te trait de vie otomonaka et pas ya héritier ezali kolo koleka trait de vie ya jet set okolo batala elongi oza mutu mabe oza boye oza rwandais mais bokolo ba papa erivaza na mbongo mais batu akozala na milliard soki batu na ye wana baza incapable ya survivre baza incapable ya vivre décemment parce que baza kozwa mbongo na ba production c'est que faire aza ko traiter bango mabe soki baza kozwa $200 par concert faire abeta combien de concerts donc soki bazwi $200 na février il faut bazela juillet pona kozwa $200 mususu. Donc, dès ça, il faut pas se débrouiller ma kamususu. Pendant que faire boza ko lo bazar riche aza millionnaire azozo ambongo na musique, mais musique yango aza ko vivre kaka ye moko, aza ko lia na batute. Faire ye moko yembaki yeba ko lia kana batu. Mais est-ce que batu ya jet set baza ko lia kana faire, balia kana faire. La réalité na ba vérité na za ko loba, faire alia kana batu na yete. Bato wana baza ko souffrir. Ferrari wana botala ndenge azalaki na maison mère, bosa la comparaison na ye na ndenge na jet set. Ye moko ayebiki azonga sima. Na maison mère azana ba voko, azo yemba nzembo. Ba pesi nzembo ya mobimba. Mais pas na jet set asa aumeli mingi. Sans nzembo. Donc ya zaka ka musicien akendeke pa faire ko sala ka cœur. Mais soki le loi longwe ezaneti aza ko mifuta. Ango nga naza ko encourager bango bakende parce que faire aza dignité aza responsabilité aza sincérité aza ko manipuler ba musicien na ye nzembu bazalaka na nzembu te ba voko ezalaka te basalaka kaka ba cœur pendant 10 ans mutazo sala cœur ako se retrouver ndenge ni nzembu ezalaka te ba voko ezalaka te faire ayemba kaka ye moko yango bomona ki résultat na concert na ye nyose zalaki malili bande kona komi na suka bocha ba commentaire na bino bocha ba point de vue na bino mais ngamtu na bino na silisi tokutana na émission mususu inshallah bande kona ngai portez-vous bien à bientôt.